Matondo, bonjour, bonsoir na bande konyo surtout esika bozali. Bonjour, bonsoir na bino. Ngawa bino ndeko na bino boloa ik. Na pesi bino vraiment mbote mingi. Na ko sepela mingi vidéo o bokotala nga na tango oyo. Ekuta bino vraiment en bonne santé na ba famille na bino nyonso tout. Na sali mwa vidéo oyo ya muke pona ko sona bandeko oyo nga ba Congolais. Na yebi ke bandeko mingi babeta mabaku pona vidéo moko ya un groupe ya 4 personnes basali pona koloba ke musique na Londres ezongi parce que tout va bien au Congo boye. Na kosala moi rappel muke résistance eza état d'esprit. Résistance eza état d'esprit. Tout ça la résistance eza idéologie ya bana mai nyonso tout. Donc mutu moko te akoki kozala na likolo ya résistance. Mibeko nyonso tout ya résistance ezalaki ke il faut to vanda to solola entre les résistants et les combattants. Donc mutu moko te azana pouvoir ya koleka alobaki à part d'aujourd'hui moi oza Congo te oza poto oza idéologie auto saki na biso surtout bana mai na biso ya résistance. Comment na biso bandeko mingi ba lobaka comment ya résistance ezalaki mingi focalisé te par les musiciens. Na expliquer na eloko muke bandeko ba comprendre. Comment na biso tant que bana comment na biso ya résistance tozaki na Kabila na moto ya mboka na biso. Avec Kabila ezalaki na ba viol bazo violer ba mama na biso bazo violer bana na biso ba tuerie ezalaki tellement ya trop bato kokufa presque chaque jour. Peuple souffrance et souffrance. Tebisi bana mai tosona bana mai et puis ce qui totali bien mutabana combat ya résistance azate. Neti ngai combat na résistance idéologie ezalaki mingi ya paix à son nom papa na ngai Honoré Ngwanda idéologie. Quand on sait loko yo tu dis que rien ne marche dans tes pays. Tu vas dire que ça va manifestation. Kokoma Mikanda, bandeko Jangi, Bampaka Omar, bandeko Cyprien Nyamanekila, bandeko Koko Matone, bandeko Yese, bandeko Kunta, bandeko Mama Betty, bandeko Ibele, Bele Moussina Moussa Bakoma bandeko Kitima, Ninge Zala. Kokoma Mikanda, ko ça va manifestation, que rien ne marche dans tes pays. Les Anglais, bah, mon peu dérangement, mon bouquet, bah, tout mon bah, qu'on va déranger à biso. Si, tu comme un souka, to bundi. Kabila, bah, là, na choité, bah, otsa Kabila, dehors. Na kulutu na pena bosani, papa mbala komi, na, et balo baba. Urgence. Bah, tout, bah, monique, mais comment bateau ba ba manifestation na Downing Street na bureau ya premier ministre britannique ba bas moi 2000 personnes 3000 personnes trop c'est trop il faut tout le solution. Bon na lobité que pouvoir na biso mboka na biso il faut zara manipuler par bateau oyo ba minele biso meto groupe ko bunda to tie président oya biso mais comme ba sala ba deal na bango bato na ya ba mboka na ba Afrique pa ba minele yango to ke na ka bongo ti ba ota Kabila pemene biso tout le baki tout ça vraiment na posa mwana mboka vanda wana mboka kende liboso boye mais mwana mboka ayoko za pouvoir mais mwana mboka vana poto mais tout moni kaka même système ya Kabila même système oyo mwana mboka zo mema sikoyo pande ko na ngai esika bozali to kanga maboko to ba to kanga maboko te il faut to continuer bitumba o to zanango ba pression kutia mwana mboka pression kutia na ba opposant to bana kata mboka na Congo ba pression. Mais, tout le monde a détournement et comme c'est terrible dans mboka wana. Mutayibi mbongo ya mboka lelo, bati na prison, après une semaine, abimina après quelques temps, bati ministre économie pour y baso bien. Est-ce que papa, bandeko, est-ce que vraiment bozo sosola? Peuple wana azana maïté, azana courante. Donc, tout loba te. Donc,
Et comme il y a un système moko boye, yiba na yo, kota prison, okobima, après toko kabola. Sobo ibisa soko mbokango toko tambo sango ndenge nini, mbokango ezali kotambola ndenge nini. Donc ibiso tout, donc faut toko maka ba fanatique. Béton, tu beti maboko. Béton, tu beti maboko. Non. Bande koto sosola. Yango nazo zonga. Parce que moi, je suis résident na mboka UK. Tango bandeko oya UK otuzali manokati ya combat parce que na minute oyo bazalaka lisusu ba combattant te, baza ba déserteur, bakoma ba combattant ya UDPS. Bango bakota na UDPS po ki ndenge facha zwi na mususu bakoki kozwa mwa kwanga. Yango bakendaki bakota na UDPS po fachi abenda bango. Bakepe Congo, bazipe eloko te. Mais du coup, basali vidéo que non, tout va bien au Congo, musique ezongi nango, ministère okozonga bake kutana Werason. Bake kokosa Werason na mboka UK parce que Werason na mitu aza na mboka Londres. Bake kokosa ekipso de ba combattant, musique ezongi nango, beta na ndongo lingi wera pa sali vidéo alebi que non bande ko isika nusu bozali, boya ko beta pe musique ezongi. Un groupe de 4 personnes. Les 4 personnes là bazala sous na combattre, baza ba déserteur, bakoma ba combattant ya UDPS. Mais Dieu merci, na minute Werason a comprendre que bato bakosa kinga. Werason face à conférence lelo a salite. Tant ba yo c'est pas bato na ye keba, bato bakosi wa sali nini a komi ko kima. Nazi ba téléphone ya bato ebele. Yamande ko ebele balalite babi mais papa likamuni kuna à Londres na isu bango tozana kimia. Moi na mususu soki si c'est Fabregas fala beta lobby na Londres awa. Bandeko basala musala ya koma mikanda concert ba nilango. Sikoyo bandeko oyo ba combattant UDPS, un groupe de 4 personnes baleka na TV pona koloba pona osaba ba vidéo moko que musique est dans Londres. Bayasko ko expliquer biso pourquoi musique à Fabregas a été annulée. Mandeko tubo ite. Bolo musique zonga oui tondimi pour mes até. Mais ce que so musique on est zongi na porto. Binosko boko gagner nini. Ngapi na linga musique parce que musique na biso Congo eza musique mo kitoko makasi. Na yo ka pe musique. Ya biso ya mboka na biso. Et ça tout à fait normal. Mais ce que tant bandeko ba bona bango life qui ba toi ba robeta na potote. Il faut quand même koyoka bango. Et puis tant ba sala groupe ya résistance ezaki idéologie. Mutu moko taza likola résistance ya ko ngai apatno zudi non. Même na ba compagnie, même partout décision nyonso bazwaka ezaka na moi structure. Bavandaka basololaka. Mais si ko bino comme boza ba inconscient, comme boza ba flatter, boza ki ba groupe belé fachi ceci fachi boye tout suka wat na ma Congo boye ba yango ke fachi aza mwana poto aza na bandeko o bazala aba benga ke ba ebisaka ye lui là a mwana poto ai makamso tout bandeko conscience zonga eloko bosali. Il y a la musique zongi, tout va bien au Congo. Ils ont ma maman erreur. Et en plus, pour le bien, musique zongi, c'est bien, tout va bien au Congo. Mais, emballez vos valises, na, ma famille nabino, bokende Congo, bon, on va Congo, boza misala, ce bozi misala, vous même ici, biso. Toya ko sala musala bande qu'on a biso. Ils ont problème que. Même nous, avec Fatim Boke Bongi. Mais bozana biso awa na kacha UK. Botika biso to vana na biso awa. Nazi quelque chose na somi bien na ke vacances. Na ke kosunga bandeko oyanga. Mais bino bolibika avec Fati tout va bien. Mais comment et pourquoi boza toujours na biso awa? Non. Ngai soki na lobi ke Mboke Bongi. Ba ifsa ke Mboke Bongi na ko emballer ba valise nanga. Na ko emballer ba bagage nanga nyonso. Je prends ma famille, mes enfants.
On rentre chez moi. Allez au Congo, mes frères. Nous pour les musique allez au Congo. Parce qu'avec Fati, tout va bien. Mais pourquoi tout ça na biso, na bino kaka awa, tout connaît kaka misala, ya ba passi en d'autres passi en mabilo kaka kilo. Allez au Congo, qu'on est facile, comme nos députés, bâti aussi déjà né, bâti bâti moussous na moni kuna, bâti sous bâti ba DGA, à sa expérience, mon côté, avant d'avoir na porte, ba PC à comme DGA pour y ba mon son mandat pour, à comment na base belé, papa. Les Congo d'abord. Notre pays est occupé par les étrangers. Tobunda. Et loko bosali bandeko ya vidéo. Et ko coûter trop cher. Ou soit, boleka, bosenga, pardon. Naba Congolais ke tala tobunga ki bonembisa biso. Misiki, eza nango misiki. E usalani. Ate beti. Ngata misiki e beti, ate beti. Ate beti te. Il on échange. Tous ces musiciens-là, les musiciens, boye sanga bandeko, message ni amalonga ba pesa kuna kon. Après, sorry. Après ndeko na biso mettre games, ou apesa message ya malamu pona mboka na biso. Tous ces musiciens bino bozo landa wana na sima ko. Na ba manèche bozo na ba musiciens. Basa